Les comédiens. Moto epeli bandeko moto epeli quand to l'arbino d'information to zorana soux to libino information bijou la reine libala ekufi po abimaka na Gingombe vrai ou faux bandeko eza ya koyinda na internet kande balobaka matueur ya bio baplibie ba video ya bijou la reine na Gingombe libala ya bijou la reine nde toloba boye ekufi en tout cas ba comédien na biso toyebite ba comédien na biso ezara nini na bino toyebaka te so ezara likambo nini bandeko nanga likamba somo kande toloba likamba somo likamba pasi lelo penza toyeli bino pena likamba ngo ya somo pe ya pasi toyeli bino yango lelo alors mbote na bandeko nyonso o balanda Xil Botelo ya TV mbote na bino esika bozali mbote na bandeko nyonso o ba partager ba émission na biso ba o bazwaka vraiment temps ya kokota pe ko partager ba news nyonso o totsaka en tout cas mbote na bino esika bozali ba bizu na bino nzamba lola a continuer ko pambola pe ko batela bino bozanga ka mega te bozanga ka wifi te en tout cas bozanga ka mbongo te ya ko soutenir biso na ba mega obotsaka ba wifi obotsaka ndenge bo partager ba émission na biso esalaka malamu mingi. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne quand to ebisaka bino mo boyebi donc ceux qui vraiment ezambala no ya liboso o tomber na chaîne na biso o s'abonner o commenter o partager o liker ba vidéo na biso et ko sala malamu mingi. Alors tokoki ko bandate 5 que to pesa ta 3 ou 4 personnes ba mbote to signer to citer ba combo na bango. Alors mbote na Sonia officiel ya ba Sonia mbote na yo esika ozali mbote na Persika Tumbi, ma copine préférée. Bambote na yo, Esika Ozali, bisous à toi, Ornella Dimbi, bisous à toi, Daniela Nzongo, la fille à maman, Nyos ya maman Ezayaye, bisous à toi, Esika Ozali. Likambuya bijou la reine, bande konanga esili singana makasi ya roya koloba liboso na bino. Esilisinga makasi ya koya kuluba liboso na bio toyebi bijou la reine asa star ya mboka na biso bijou la reine autaki ko bala libala na ye batu ba cholaka ye batu ba lobaka pona mobali na ye mobala bijou la reine akoki na bijou la reine te bijou la reine mwasi mbinga boye mobali boye batebele balobaka na libala na ye. Azara déjà na bana na ye bijou la reine na bana na ye o abota azara déjà mama ya bana alors asalaka libala na ye ba comédie bele ba critique ka ye mobala bijou la reine ye wana o alingi ba lorx wana pona bato ba yebiete mobala bijou la reine ye wana na miniature na nga na photo na nga ye wana oyo alingi ba lorx wana asimbi mwasi na ye na mapeka wana bomoni eza photo ya civil wana mukoba sala ki civil na bango photo wana bomoni wana bijou la reine azo signer buku ya civil mobali na ekande zala ba o basala civil ba yebi mamna loba ba yebi kande zala so signer buku ya civil mobala telemi asimbi yo na mapeka bijou la reine honneur onyo se ki wapi honneur onyo se ki wapi ba comédien na biso basala ka mamba soni basala ka makamba soni alors pasi pe mawa na likambu oyo to yoki bandeko tolali tolamuki ka boye internet epeli moto tolali tolamuki ka boye internet epeli moto babimisi ba news babimisi ba makambo ya somo pona bijou la reine na Gingombe ye wana bomoni o atie telefone na litoi o na tie photo na ye na mwasi na ye alors Gingombe aza célibataire te Gingombe pe aza marié yango bomoni na teli bino photo ya bijou la reine na mobali na ye na ya libala na teli bino pe photo ya Gingombe na mobali na ye na mwasi na ye photo ya libala Gingombe aumela na mwasi na ye abanda ko bota te babala na mwasi ne penza aumeli abanda ko bota te ba sibir vraiment nyonso na internet batu ba fingi mwasi na ye mabe mwasi ya Gingombe ya liboso afinga mbanda ye mabe Gingombe ba finga couple na bango mabe nzambe pe na bolingo na ye nzamba la te aye kopesa Gingombe mwana mwasi ya Gingombe souffrir na libala na mafinga
azaka mwasi moko malamu mwasi moko kitoko mwindo ngolo na ebite mibali ka so baluka nini na kibuki ya bijou la reine pena munene ba parti nyonso vimba mwasi ya Gingombe aza nzoto kitoko tai kitoko makamu nyonso bien mais kande tolala tolamuki kande tolala ba matière ekotaka nango chaque jour kande tovanda kovandika boyoki kuna epeli moto tokende toniata bandeko likambo ezosekisa ngai nde naoyebisa bino likambo ezosekisa ngai kande toyoka matière ekotaka te ekoti bandeko ngai alinga naloba likambo na preuve bozela na niveau tokomi sikoyo natiela bino preuve comme ça bomona ke nazokosa bino te alors bandeko na ngai soki eza mbala no ya liboso otombe na chaîne na biso kande nayebisaka bino kande tolobaka na bino kande tosengaka bino bobanda nano kosabone olingi preuve nazotiela bino bapreuve mais bobanda nano kosabone bokommente like bo partager ba vidéo na biso e sala malamu mingi ndeko yo mtu koti mbala liboso en tout cas oza welcome na chaîne na biso o s'abonner o commenter o like o partager e o sala malamu nani oyo abimisi secret ya bijou la reine bijou la reine auti koteka mama epela bijou la reine na mama epela bavandaka na bango ka boye mwasa vidéo nyonso oyo euti ka na likamba Justine Mata alobi bino bosakani na ye pa kobimisa ba secret akosakana na bino moko makambo o nyonso ebimeli na makamba Justine Mata ndenge mama epela bakendaki kokanga mama epela azalaki na bijou la reine alors mama epela moni ke bijou la reine aza traître bijou la reine aza mobomi po bijou la reine nde asalaki po bakanga mama epela selon mama epela. Mais selon bijou la reine a expliqué ki biso boyi. Bijou la reine a lobaki ke yete mutu asala ki po bakanga mama epela. Ye avanda ki na ndaku Justine Mata bengi po kabele $100. Encore bijou la reine pas akana muso amoni mbongo komi misuka apaipa eloko mbwa moni matokolo. Ndeko bolimbis. Bijou la reine so moni mbongo koma aka misu paipa yango bomoni mwasa vide loin akosa ki bijou la reine kaka likambo mbongo bandeko na ngai tanti bijou mwasi kitoko tolinga yo mingi mwana muluba nzoto sembe chitunga na linga yo vraiment mais tikaka na loba likambo pepe singa pasi bandeko na nga bijou la reine babenga kaye ake kozwa $100 babenge bakutana mwasa vidéo ebise tokutana yakana mama epela tosisaka likambo on apena mwa $100 mona bombela ki yo wana tuka tosisaka likambo to sola likambo esila nde bijou la reine yaki kozwa mama epela bengi mama epela na telefone kwatulu ba petit place ba mwasa vidéo ebise bango bakutana wo bavandi encore balinga bière bayebi kande Justine abimisi bango bo bakomila masanga bakei pe kwatulu bavanda nati bayaki kokanga mama epela alors tangu bakangi mama epela komi yo bapesa $500 o bapesa bwena minute mama epela za na prison mama epela batindaki ye prison pona makambu ya vide loin na Justine Mata balakisa mama epela ba emission ebele ya bato o bafinga Justine Mata mais Justine Mata alatisa ber wana na mama epela po mama epela tango yaki na TV a confirmaka kindumba ya Justine Mata alors mama epela tanga moni bijou la reine asalié boye mama epela pa lobi OK donc oyaki kokosa liboso na nga lokola ke oza mwana malamu oye kokosa liboso na nga lokola ke oza na problème te nzoka oza na problème na nga okangisi ngai mama epela pa bimisaka ba vérité te abimisi ba vérité nde bomoni likambo oyo eye na internet bandeko na nga Facebook mobimba sango esie panzani yo muto yako koma na ba commentaire bo chika ko beta mashoyanga no content kota na Facebook kende ko tala kota na YouTube koma Gingombe koma ka Gingombe na bijou la reine okomona esie panzani sango esie panzani partout ba matière panzani ba misu ba bimisi na ba photo na ba video ba misu ba bimisi na ba photo bijou la reine na ebisi bino eza ya koinda
eza vraiment ya koyinda bandeko na ngai. Biso nyonso totikali munoko polele kwa ka ndenge natikali munoko polele nkwa ndenge yo pokoti na émission ozotikala munoko polele ka ndepe Gigomba tikali munoko polele na photo wana. En tout cas eza passe na ba comédien na biso. Eza passe na ebite boluka nini. La Duchesse asalaka na émission alobaka na yango ba comédien na biso bande bazalaka wana ba mabale ezalaka wana balinga na bango na bango. Bate bele babetango kare. Mais zaka na ba comédien musu o bayaka ba tombo kaka. Mais au fur et à mesure to monaka ke nde tozo kendela makambo ngo ndenge zo kendela. To yaka omona ke la Duchesse azaka na raison. Combien de couples ou ebima déjà dans le monde de théâtre na biso? Combien de couples ou ebima? Alors bandeko biso pe toyoki kaka news kaka ndenga pe na yeko panza news o ya Gingombe na Bijou la Reine kaka ndepe na yokaki na memeli bino. Alors ça reste à vérifier. Nzamba lola ba comédien na biso. Bijou la Reine oza mwasa libala obalaki na yo oza na mobali na yo. Gingombe po oza na mwasi nosko eloko ngo ni bolukaka. Eloko ngo nini bolukaka penza. En tout cas eloko yo eza pasi epesi pasi epesi pe pasi mosa Gingombe place aza ayoka ngo choc na motema mwana bata uchine kobota aza na mwana ya bébé. Kana bolingo makasi o Gingombe basala na mwasi na ba YouTube na ba TikTok boye. En tout cas ça fait mal bandeko. Ça fait mal. Vous en avez la bino na bosa ni kotu bandeko. Bo s'abonner, bo commenter, bo liker, vous en avez la bino ba preuve. Bo mona biso lingaka preuve à l'appui. Bo mona. Bandeko na nga bino bo kasaka nga mona na news. O news yo esi panzali na Facebook mobimba. Bo moni koto na page yo ba komini mauvaise nouvelle. Libala ya Bijou la Reine ekufi, Bijou la Reine akoma mwasi ya Nokogi. Encore moi na 13 ans so azwilika. Akoma mwasi ya Nokogi bata théâtre Guyo mwasi na yo auti kobota. Bo confirmer si konde na bisi bino mwasi ya Gingombe auti kobota. Mwasi ya Gingombe auti kobota sika bandeko mwasa na bunani poazwa mwana. Mwasa na nyoko mi poazwa mwana ba finga matrice ezika ba finga ya koko bomba mwana te ba finga ye elelo mwasa Gingombe nzamba pamboli azu mwana na pasi azu mwana na pasi après combien d'années de mariage. Après combien d'années nzamba yeko pambola mwasa batazu mwana nae après lelo ayoka Bijou la Reine banda bali na mobile nae ona abotite mais Bijou la Reine ana bana Bijou la Reine ana bana déjà ya mikuli ana bana de bakola mais banda balani na mobile nae oyo nanu abotite do ba bunda nanu non ba botite mais Bijou la Reine ceux qui vraiment likambo le bezaka ba rumeur bande ko na yeko confirmer le bino te na tshele bino ba preuve bo mona biso no ndeto yoki ndenga na yoki ndepe na yeli bino boyoka loba ezaka ba rumeur mais ceux qui vraiment likambo eze solo tanti Bijou la Reine makala moto likwa mutuno obetango mabe. Ce qui vraiment likambo eze solo en tout cas Gingombe na obaye yo. Bijou la Reine na obaye bino. Théâtre na biso bata théâtre bana busoto moko bokozwa idete. Mabala moko eza na monde bata théâtre bozwa idete bana busoto. Parce que longa na okamwa yo mwasa libala yo mobala libala. Parce que eloko ni oboke luka. Ndeti Bijou la Reine mwasa libala sengela bongo te. Mwasa libala sengela bongo te ya nzamba peso mwa libala na ona 17h bato anzima te koko bala oza mama bana oboti bana na yo obota bana na vanda libala liboso kufa libala mwa liboso kufa ka to mobali nda kufa wande na ebite oboti bana na yo vandi na yo Bijou la Reine azaka na vie na ya bien wana bana na yo ovandi nzamba ye kopesa mobali na yo anzoto mikie taka yo ndongo sana apita bodo bwenzambe siko apese mobali no nzoto mikie batu ba finga couple na yo mukwa libala Bijou la Reine batu ba comédien ba video ezali ti lelo
Au mona pena ba comédien de ba tala mobala Bijou la reine elekela bango ba benge bébé puis ouais. Ba benga mobala Bijou la reine bébé puis ouais pas ba comédien. Mais Bijou la reine okangaka no moté molobi te mobali nanga. Bolingo ezaka nango aveugle bolingo ekipaka nango te mobali nanga mobali nanga. Moi mobala bat pas zakane mabeta zakane pe bogar. Et après kaka boye olingo sa noka buzo bo perdre libala noka boye libala eza pasi yo kasi gingo menenga za na oboya mwasi ne pona yo oboya mwasi ne pona yo te so vraiment likambo eza ya solo gingo mba okeka pa mwasi na sengi pardon babongisi mais yo peut-être okesenga pardon pa mobali no te po mobali no lingo limbisa o te mobali na yo akolinga kolimbisa o te po mwasi osali kindumba ndaka libala ozo mériter li felo yaya Bijou la reine so likambo eza ya solo obeti libanda ozo mériter li felo libala gingombe e kabwana te pona likambo po gingombe osenga mwasi ne pardon bakobongisa mais yo siko kosenga nani pardon mobali na yo aoza so na confiance no te au moins te ko baby si confiance Bijou la reine ko baby likambo ezaka ya lukuto bande ko nzambe na ngai soki likambo eza ya solo kande ba partager na ba page des aboyés nde ba partager na ba YouTube ba Facebook ba TikTok nde déjà ba partager bo nzambe soki eza ya solo te là ça va mais soki eza ya solo pasi na yoka soni na place mu Bijou la reine yoka soni ngande na yoka soni na misu na ye eza pasi na basi ya mabala yongo loki ndumbe koma na basi ya mabala ezala nini yango bozwa vaccin surtout na théâtre na biso ezalaka lelo bovandi boye likambo ebimi lobi kuna bovandi boye likambo mais na fete ya Bijou la reine noko gingombe mutasala discours balobani discours ye nde azalaka animateur a fete yes na fete ya Bijou la reine gingombe mutazalaka animateur a fete makambu nyonso gingombe nde asalaka nde gingombe azalaka animateur ba fete ba comédien po ye penda wana ezaka musala na donc animaka vraiment fete très kitoko gingombe mutazalaka animateur ya fete ya Bijou la reine donc tingingo bazakine wana saliki animateur na ye nzoka na CCC babima na bango Yesu Kristo ba comédien na biso Yesu Kristo en tout cas epesi pasi bandeko epesi pasi bata ba youtubers ba youtuber bayaka bazoteya na bango bino nyonso ba comédien na biso boye ba ko se comporter ba comédien bien boye bateka libala babatela yango libala babatela yango mwasa ko desida boya mobali mais mobali obondela ya bondele pe alembi mais mobali soka desida boya yo ato bondeliye ato bondeliye soka boy aboy na minute otolo baboy libala tanti Bijou la reine ekufi bandeko ekufi libala tantine Bijou la reine ekufi kaka ndeko na bango comédien nde ateki ye et puis kaka ndeko na bango comédien nde amemi likambo na internet matière à bio kaka ndeko na bango comédien nde amemi matière au na internet bandeko eza ya koyinda Kane te yebisaka bino eza ya koyinda vraiment na yokeli tantine Bijou la reine mawa mais choix exact soki vraiment likambo eza ya solo en tout cas esali pasi ba comédien mbuka na biso boye ba ko vivre Barcelone azakine bofingi Barcelone oh Barcelone kutu boye mais Barcelone to tikala yokete ke oh Barcelone abima na mutu à part oh boye ko kosele ya kilalu boye ko sa Barcelone abima na lalu mezaki nango lukuta en tout cas nayoki passe na place ya ndeko Bijou na place ya ndeko Gingombe nayoki ka passe surtout na mwasa bata Gingombe o aza na eno na mwana bébé o aza na eno na wale epesi passe mingi bandeko nanga so eza mbalano ya liboso tombe na video na biso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi toyela bino lisu ba video to kotaka tozo luka tozo kota kaka toyoki ba video pe bibi kuna tokepe ko zongo toyela bino kaka tokoyela binoka wana tshela ki bino pena bo mona preuve yango wana ke Bijou la reine na Gingombe ba koma mwasi na mobali esi epanzani na réseaux sociaux na oza muta liboso te ona koyela bino yango donc soko koti na Facebook omoni ba page ona tsheli bino
nyonso na Facebook esi eza soki 56 partage bato bapartage donc esi epanzani noko gingombe obeti fo. Merci mingi na balandi nyonso oyo balanda X Botelo ya TV. Merci mingi esika bozali. En tout cas dimanche elamu pokwa malamu na bandeko nyonso yo ozwi occasion ya kokota na chaîne na biso. En tout cas o aimé vidéo soki eza mbalano ya liboso o s'abonner, o commenter, o liker, o partager vidéo na biso e kosala malamu mingi. En tout cas likambo eza kokamwa penza ekamusi bato. Nzamba lola a continuer kozala na bino. Bisous. Bye.